Bon, na bengami na kombo ya Ilunga Innocent David, molobeli ya parti au pouvoir IDPS, na parlement debout Zigida. Na parlement na biso toza ebele parce que parlement debout IDPS yangonde ezali en charge ya motivation pe évangélisation pe visibilité ya parti. Moyen ko limiter nombre ya bato na parlement debout to limitaka te. Oyebi ke parti cher IDPS c'est le seul parti où ezali mieux planté, bien structuré et le parti le mieux connu partout même dans le monde. Nulle part dans le moment où il y a même en Afrique du Sud, aux États-Unis, au un parti politique et Sanksi Batou. Que c'est le seul parti au pouvoir, l'IDPS, et parti historique de Tchène Tshisekedi de Wamulumba. Où il y a tambo le biscuit dans le moment où il y a battu sur Batemi Boyepo na Kolanda, souci à Mboka Nango. Et raison pour laquelle, parce que la Constitution nous dit sur l'article 23 et 24, nous donne la priorité et le privilège, nous reconnaît même par la voix des institutions de la République, pour que nos Congolais soient à droit, ya koyeba makamunini. Qu'on conteste même ceux qui ont dit il a plein pouvoir de constater que non, voilà la raison pour laquelle les combattants le peuple congolais parmi les 13 parlementaires donc toza laissé le parti au pouvoir oyo mutu alongwaka na mbongo na ye moko alongwaka na lopango na ye moko afuti transport aye kaka mpona koya koyoka makambo nini ezoleka na kati ya mboka mpe kosoutenir parti na ye topesaka mutu ni 100 francs ni 200 de plus mpona mawa mpe bolingo wana oyo batikela biso epa bapère fondateur na biso bango kutu nde bato balukelaka biso mwa 100 francs mwa 200 tomela ata mai mpo tozala na makasi ya kotelema tokoluka basango mpona koya kopanza na ntongo donc tofutaka moto ata eloko te. Merci mon avocat parti au pouvoir à base de l'anti et l'autre à 200 francs. Mais les loyaux m'ont dit que la banque moyen que banque va piquer simana. Alors biso na IDPS na moboko na biso to idéologie na biso ezalaki boye. IDPS to mesana uta ba père fondateur na biso cotisation mensuelle, ponctuelle na otozo benga annuelle. Donc biso ndenge tozali boye tokokende koyiba quelque part pour ne kopesa ba combattant. Mais bien que le chef de l'État qui est en place, il est en train de faire un effort. Il y a que Congolais, nous sommes Congolais, pas seulement membres de l'IDPS, mais Congolais nous sont à se retrouver dans Moussala quelque part. C'est ça ce que nous parlons, les investisseurs, que le chef de l'État a à la porte de gauche à droite, qui va investir dans Mboka Nabiso, pour que ceux qui vont Moussala, comme ça, Moutuna Moutou, à cause de soins, il y a un Kiko Sala, à Ratia Kimionyoso. Santé à Jean-Marc Kabunda Kaboun, où il n'y a pas Congolais, Congolaises, n'a pas combattant sur l'IDPS, et si même opposant, tu as eu que non, sur sa demande, nous ne pouvons pas assumer même dire, oh, il ton monité, mais sur ce que lui-même avait dit, à l'objet que non, santé naïe et sa normalité, et Sengeli va évacuer les bandes en Mboka pour que nous ayons des soins médicaux, parce que le colonnaïe est à gauche, et ça qui n'a problème. Mais moi, j'ai toujours dit que non, c'est par rapport à sport oyo bakendaki kosala si les professionnels de bamesana kosala mo sitting moko boye nde azwaka choc wana et plusieurs fois ezongelaka ye voilà la raison pour laquelle asengaki na institution oyo eza deuxième institution de la République Assemblée nationale ba autoriser ye akende kozwa soins médicaux libanda ya mboka voilà la raison pour laquelle bapesaki nzela akende kozwa ba traitement na ye libanda ya mboka. Oui, Jean-Marc Aboun depuis akendaki et je ne pense pas même que tu l'as déjà des semaines. Parce que tu peux compter samedi et dimanche. On fonctionne de lundi à vendredi et samedi, il y a une réunion conclarative. Si on a une journée des semaines, ça dépend il y a un docteur parce que Azana équipe qui est dans l'hôpital et recevoir rien. Ce qui peut-être que quand on a 2 semaines, on a aussi la tête. Donc, le docteur ou bien la logique médicale, il peut permettre que non. Azota na yeso ki akomi normal akiko ko regagner mboka na ye eloko moko ekoki kozangisa keno azonga na mboka na ye ezali sango ya Jantini Ngobila evo sala mawa pe pasi biso tozalaki na réunion moko avec ye moko Jantini Ngobila le gouverneur de la ville alaksi biso volonté politique na ye alaksi biso ba matériel na ba contrat oyo assigné na ba mikili oyo ya libanda po ke baya kosunga na vision na ye. Mais ezali pas sina mawa komona ke batu oyo Jantini Ngobila zo tshana kati ya musala po ba accompagner nde ba oyo bazo fingisa ye nde ba oyo bazo bimisa ye mutu mabe liboso ya peuple congolais. Comment santé que Jantini Ngobila jusqu'alors
atika signe moko ya mabe na niveau oyo tozobenga ya yumbi e biloko wana ntango bato bazosouvenir na makambo esalema na yumbi yango nde bakanda wana ezomata mais biso tozosenga na Gentini Ngobila ke amekaka meme korevoir bato na ye atie na secteur ya makambo azosala parce que depuis baconseiller na ye wana baconseiller makambo ya zandu jusqu'alors tozalaki na zandu tomoni eloko moko te esami na kati ya zandu lisolo wana mpe ezotolaka boye tozoyeba te makambo ya zandu ekomi na niveau nini ezokende nde nini mutu moko azolobela makambo wana aza te ni ye moko Gentini Ngobila akota na ndako alala ni baconseiller na ye ni baentreprise oyo asigna na bango marché wana mutu moko azokipe lisusu makambo ya zandu aza te compte tenu ya makambo ya zandu tala conséquence lelo esalemi na Matadi Kibala tala conséquence lelo ekomi kosalema na bazigida na batipika même na marché kato c'est manque ya gestion ya Gentini Ngobila soki azalaki na bato oyo bakokaki koaccompagner na vision na ye po bapesa ye conseil moko malamu afin ke améliorer acorriger baerreur oyo ekimbuta asala lelo tozomona azose focaliser kaka na limité donc kini bopeto de 100% c'est limité donc eza kaka kotia bakaro kotia bafleur kotia bamatiti kotia soki banini na site na yake naye kosala soki parc pour les enfants parc pour enfants wana oyo mituka nyonso ya bachauffeur oyo bazomela bombe oyo Kabila atikeli biso na Kinshasa bakomi koya kosilisa bacourse na bango kaka na parc pour enfants sikoyo yebisanga jour wana soki bana bazalaki na kati balingaki baloba ke non c'est chef de l'état ou balingaki baloba ke non c'est Gentini Ngobila Félix aza démocrate toza na séparation des pouvoirs ce n'est pas dire ye moko azala gouverneur de la ville azala gouverneur azala DG ya OVD ye moko azala premier ministre non c'est de même makambo tozo reprocher même ça Malukonde projet zéro libulu jusqu'alors zéro libulu rien ne marche détournement na détournement ozi ba commune gestion ça ma route na kati ya ba commune kutu toloba te ozi Kalamu mawa ozi commune na Kinshasa mawa donc Gentini Ngobila il faut avoir bato azo tshana kati ya musala sinon azo risquer makambo oyo ekomela ba ekomela ba kimbuta po ya koyebisa biso ke mboka oyo ekobonga lisusu te il pas yebisa biso bongo parce que quand le chef de l'état a dit que non mboka oyo toye koyiba te toye koboma te d'abord eloko ya koyiba pe ya koboma et si ekufa depuis kala et ba congolais mususu ba comprendre que le chef de l'état te voilà conséquence siko tozo bwende makambo ya que non bila wana ezala na mutu ya le chef de l'état lui-même parce que lui qui gère le pays non tozo gérer pays au nom d'union sacrée donc mutu nyonso azana union sacrée azana part na ye ya responsabilité. C'est ce que je pouvais répondre à la question. Nanda kutoza na chef moko Ozali Fachi Beton. Raison pour laquelle toza na conseil des ministres. Et avant conseil des ministres, gouvernement provincial les na conseil provincial. Oyo bango moko basala c'est raison pour laquelle ngana biso kelo. Biso to participer ki na réunion wana na ba bourgmestre, na ba général, na ba colonel, na ba administrateur, toza ki na bango nyoso wana. C'est-à-dire quand le chef de l'état papa azali papa ya ndaku mais même moi no azali né de la famille akoki kozwa pe responsabilité aka l'absence ya papa azaka te afondaka na tongo bandanda ko tipoko non mais soki papa aboti mwana mwasi ya liboso mwana mwasi to ya mibale to aboti mwana mobali ye pe en tant que né de la famille aza na part ya responsabilité pour na accompagner na vision ya papa le cas na commune ya Kinshasa ezosala na passe na motema na mawa yango réseau tozoloba ke fati démocratie eleki il faut moko mwandamu ya démocratie na mwandamu ya mwa dictature parce que il ne fait fati aloba ke non natandi loboko nanga boya bino nyonso ono dinyo sacré to travailler biso nyonso pona ko faire ko avancer mboka na biso lelo lukeli mokonzi ya mboka makambo bourgmestre Eric Mbala azali bourgmestre adjoint ya commune ya Kinshasa oya sali 17 ans ba titulaire bayaka balekaka ye atikala kaka bayaka balekaka ye atikala kaka stratégie ni na en place azo ba notable nyonso ya maison communale atia na poche na ye azo ba chef divisionnaire ba père wana baza ba champion na ko falsifier ba dossier azo ba chef du quartier atia bango na poche na ye donc titulaire ba ko titulaire place wana tant que ya s'est installé déjà 17 ans titulaire azo ya na 2 ans 3 ans azo ya na une année na 2 mois moyen ya lobeli kambu ezate Eric Mbala ateki na avenue Dima o ya marché Zigida bâtiment numéro 100 ateki ndambu et pas ba libanais kala mingi te ezo bando ko wana po basala soki shop mbongo na côté kei to ebité Eric Mbala aya na kati ya marché Zigida ateki kwe moko ateki 16 mètres carrés
na bamesa kutu bango batekelaka bapikoli batongi antenne ya Africell. Tokokoma place wana komona même administrateur wa yeto stokomi déjà antenne eza place wana. Jusqu'à l'autre côté mbongo wana kei toyebite. Sima ya Congo Futur, Eric Mbala ateki lisusu place wana. On dirait bazo tia soki ba machine soki ba moule soki ba nini. Côté Argentine ngo bileye moko asala marché na ye na soki ba indien oyo batongi sima. Jusqu'alors na type kawana ke batiki espace vide pour na bacha ba toilette publique. Jusqu'alors toilette publique moko batie ezate. Eric Mbala azana pavillon mobimba na marché type kawana. Oyo basangiselaka ye mbongo et pas Patrick. Jusqu'alors mbongo wana côté kendaka ezo yebana te. Tokomi na maison communale. Comment maison communale ekoki côté kama. Donc maison communale etikali kaka bâtiment wana etelemi. Espace yoso vide. Est-ce que basalaka ba funéraire ba obsèque nyonso Eric Mbala asia tekeli bato abra Congo baya kosala biloko na bango soki ya le 30 juin po bato banda komela place wana. Mais balungola ki bato banda koteka biloko na kati. Mutu asali eloko wana ezali ministre ya nani bourgmestre ya Sikamwasi Papito. Nde mutu aye abuki. Papito kilala wana soki Papito kilala nde mutu aye abuki alobino ekoki kosala mate na kati ya maison communale. Nde monsieur Eric sikoyo akomi kosala na ye barre de force. C'est-à-dire au vu garage wana eza na maison communale sima na avenue du marché atekeli bato wana babongiselaka mituka na garage wana kote bazotonga babrique ya sika mwasi to moko eza place wana atekeli bato moko ya soki sauver Congo soki nini basala siège na bango place wana. Donc maison communale ndenge eza wana même antenne eza na kati wana bongo ekotaka place wana ezoyebana esika ezokende te. Le message en question tango bazolinga koloba boye kotuna ye azoyebisa biso ke no ordonnance enoma ye eza ya Kabila eza ya Tshisekedi te. C'est là où j'interpelle Jantini Ngobila. Parce que yende mutu azali chef na bango directement, yepe chef na bango ministre intérieur à Selo. Si vous avez un chef de l'État qui est à niveau ya babourgmestre, ou bien le chef de l'État doit commencer à sanctionner ministre intérieur. Ministre intérieur à qui pas gouverneur et gouverneur à qui et pas bourgmestre. Bourgmestre le n'est pas administrateur. C'est ça l'administration ou ordre hiérarchique. Ce n'est pas dire que le chef de l'État a retourné pour remettre non, yo salinini non. On les a que ça fatigue béton à niveau moko très bas. Donc bah tu vas la discussion na bah il m'a camboana te. C'est la raison pour laquelle le biso tokenda ki coacher la Eric Mbala wana kadena to ebise ke ameka konyata makona na maison communalité. Le kole ya yebi ke no Kabila nde mutu anomaye. C'est-à-dire Kabila sia kenda fachinde aza mokonzi mboka na minito. Biso se reconnaître na été soki Eric Mbala aza mobali a comme na maison communale. Donc akoyeba ke na mboka oyo peuple congolais bazasi mafachi to bazolandela fachi aloba l'époque que non atie peuple congolais ba inspecteur ya Congo mobimba sika nyonso misale zo salema peuple congolais mokolo lokola mwana bazala na pona kolandela biso peuple congolais to landeli to moni ke non bato wana bazo sala musala mabe yango ndio moni to telemelier. C'est de même cas avec bourgmestre ya Kalam Kadima liboso a maison communale. C'est comme si fulu nyonso ya longola kuna ba ya kochango liboso ya maison communale. Okokuta atambola kalisusu na cortège te acha ba ba policier. Akoma na Mercedes moko soki X12 wana bazobenga. Ndako moko ya kokota azokoma na maison communale 12 heures. À côté ça quelques minutes afin de na bureau te asaka na bureau wana ya ba caissier ya ba comptable asaka wana quelques minutes boye abimi. Babar et comme écoute na bureau ya seni o eza na kati ya maison communale buzoba moko komi ko sale makuna donc o to kime mongotanga na bakombote donc okokuta mais yo so kama kama yo sale mate yango to ba ke biso to zali bien indiqué et pas fati béton bien idéologie ya Tiana Tshisekedi to tanga ba kombo ya batute mais tango to tangi Kadima c'est parce que yende azali chef ya institution na commune ya Kalam ye moko nde ayebi makambo zo le kakuna il fait ya ko dire makasi ase mesani na batu nyonso wana bazokanga ba pusu bazokanga ba moto bazokanga boye bazobeta ba kope libanda boye bourgmestre moko a telem un bourgmestre azo solola na ba fille azo seka na ba fille azo seka na batu nyonso donc respect le sous kuna ezate akomi ko sala publicité ya route wana bazo sala avenue Victoire akomi ko sala publicité que non si sa leadership nde apesi ba injonction na ye soki ndeni comment bourgmestre akopesa injonction na ba institut ya mboka. Donc se trouver que bateau Jantini Ngobila tiki jusqu'alors bango nde bakobebisela ye musala na ye parce que biso tokomona bango te tokomona nde gestion ya Jantini Ngobila parce que nde azali premier citoyen ya ville na biso province de Kinshasa nde ezali pa na ye lokolo zo tuna biso pona fati nde tozo yebisa bino pe lisusu ke non
Gentini Ngobilende azali chef na bango direct nde moto akoki kosala makambo wana. Lukonde na histoire depuis 1885 oyo tokenda na table ronde na Berlin. Totikala komona premier ministre lokola Sama Lukonde te. D'abord d'après moi tango tozalaki na oyo tozobenga consultation. Biso tobanda koloka ke bapesa biso premier ministre moko aza économiste azali pe na expérience moko ya likolo po ameka moya ya ko-stabiliser système moko esalama déjà na kati ya mboka na biso. Sama Lukonde c'est comme si tozo vivre na mboka moko premier ministre azalaka te. Tuna même ata mwa na 12 ans moko tuna premier ministre na biso kombo na yenani. Akoye biso kaka o matata mponi o ilungi lukam. Donc Sama Lukonde même bana moko ya mike boye bazoye ba Sama Lukonde te. Un premier ministre incapable ya ko intimider même tolo ba même ata na sens ya ko intimider au sanctionner même aux intimider. Donc azo arriver même pas ko intimider même bato na ye. Tala bato yebisa ki biso ba wario o ba guerrier ya miyebi. Donc miyebi moko na gouvernement Sama Lukonde na ko bana kotanga ministre moko okoyoka penza na soni. Donc yango to senga chef de l'état na remaniement ozoloba to ko sengo bandana na Sama Lukonde parce que Sama Lukonde hier azaka ko na siasa déjà les amis de Sama Lukonde ba marche de santé za mikolonios les amis de Sama Lukonde makambo ya gouvernement ils ont concerné été tala ndenga ke ko représenter na chef de l'état na sommet union africaine na union européenne et loko nini alobi kuna baba moko moni nano baba te ake kotala kaka ba musée ya Belgique kotala ba Lumumba banini aseki ti atie linete na miso azongi rien n'est fait depuis azongi yo soki déjà déclaration à Sama Lukonde bato bazo sila na RTNC ko yiba ba poison e ko tibuni ya kosakana te likolo ya enquête chef asala ki fo bato bakangam oki Sama Lukonde na lobby oyoki Patrick Muya ya lobby bato bazo kufa na est wana contenu ya makambo ya ba M23 ADF bien que FARDC na biso na kati ya kosala musala kitoko yoyoki mikolo Patrick Muya sikoyo ye Sama Lukonde na bisaki biso keno bazaba wario ministre ya économie jusqu'alors oyoki ministre ya économie a touché makambo ya économie soki bato bazo yina mokonzi ya mboka c'est contenu ya makambo ya social Fachi Beto asia kangi déjà point nyonso na minute o muto akotombola lokolo azate mais na plan ya social ba congolais bazolanda biso ezali banda ya mboka ministre ya économie asim chef de l'état touche parce que chef de l'état sali musala kitoko ministre ya économie na o ya agronome soki agriculture ba yebisi biso baza déjà na 800 tonnes ya loso na Congo central tokendaka Congo central na 6h 17h oza déjà na Matadi mais loso wana jusqu'alors tokomi okota 2023 loso wana eza wapi bukanga loso ba yebisaki biso ke oyo etekalaki ba dossier ezoya déjà jusqu'alors biloko wana eza wapi Thomson oyo ba bimisa biso ba aventurier pas peuple congolais basombi basali basiti nyonso batindaki ba congolais bakende kosimba bakende kosomba ata eloko moko ezate donc peuple congolais bazofinga chef de l'état kaka likolo ya ministre ya économie na ministre ya agriculture ministre ya finance akomi kobanga kobimisa na mbongo mwana mboka nani Nicolas Kazadi parce que miyebi moko baza na gouvernement comment comprendre mbongo oyo bazopesa biso pona makambo ya gratuité de l'enseignement na makambo bazopesa biso pona makambo ya COVID-19 ministre oya santé actuelle soki Jean-Jacques soki nani wana 350 millions de dollars na poche na yemoko après je rebisa peuple congolais que tokende ko se vacciner yonde ozolia mbongo biso nto bana ko se vacciner donc ça ba buzo moko baso pa ko la chef de l'état yango to yebisi même ministre ya portefeuille oyo IGF azo sala musala pona ko kanga ba mandataire nyoso ya miyibi mais ministre ya portefeuille madame wana azui afandeli bango po bakatelaka ye pe mwa 10%. Yango toto seka na chef de l'état mutu oyo azofingama eza bango te ezali nde yo toboyi na 2023 omoni bato mosusu baza na union sacré bakomi koyebisa biso ke non bilan wana biso kopartage yango te ekozala bato ya IDPS c'est-à-dire bango bayaki nde bayiba babebisa oyo toye na union sacré po baya koloba ke non na 2023 chef de l'état ye moko na parti na IDPS babima koévaluer bilan wana toboyi c'est ça le moment avant tokende na 2023 to remanier ata tokende nanu na gouvernement ya transaction to tozobenga ya transition na nani na élection tokende na yango parce que bato tozo risqué bayiba parce que na minute mbongo ya 145 territoires bacheli yango déjà manette bazoluka ndenge nini ya koyiba po chef de l'état azanga discours ya kopesa na makambo ya 145 territoires yango c'est mieux vaut que responsabilité chaque chef ya territoire na ba ville ba cité ba secteur
po bango moko baza na suivi kuna sinon tokozanga discours ya koyebisa peuple congolais na 2023 système oyo Kabila asaleli biso na mboka oyo bandeko tokoyina chef de l'état pamba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est mieux déplacé pour natina ya ko restaurer mboka na biso na système oyo Kabila asachaki yango déjà na kati ya mboka. Voilà oyo tokoki kosenga na bakonzi ya mboka que bosa l'effort que non bino boza déjà bien mais bana mboka oyo botiki jusqu'alors bazana kati ya ko se retrouver te tozana posa ba investisseur baya que peuple congolais a se retrouver mais ba investisseur ba koya ndenge nini tandis que gouvernement sama lukonde ba miyibi na ba conseiller à chef de l'état. Pardon de tout le monde ba conseiller à ba mboka mosusu ya libanda ba utoya ya ebele a gete ba ina ba travailleurs na bango déjà bisika oya bana mboka ba bandusala misala ifungwami déjà ebele. Oui. Chef de l'état ba investisseur d'abord président Tigre oya ayaki na ba plus de 300 investisseurs. Ndenge bayaki wana chaque mutu na mutu aza déjà na site na ciblé ya ko investir. Mais mundele avoir à mettre capitaux na en place à salaka exercice na étude ya terrain. Ndenge basi baye wana déjà baza ba mikolo. Baza ba tomoko teke bakoya kaka bino bo exploiter bango bongo non. Baza na kati ya koyeba nani bakosala na ye, nani bakosala na ye te. Bien que baza déjà na kati ya mboka na biso, tomoni déjà ma caméra moko akeye ko poser déjà pierre pour na usine na bango ya Pepsi. C'est une fierté, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kokoma histoire que non na mboka na biso c'est pour la toute la première fois tout mona que ba investisseur oyo bazo ya kutu ba tigre oyo komona koto ba sédouin oyo koyoka koto ba américain bango moko ba se mettre en place. Donc Félix a écrit une histoire. Mais le retozo bo ezan de tango bato na bakoya déjà ya Sinel et loko ni déjà ça déjà na kati ya Sinel parce que ba industrie na bango na za ba machine moko ya makasi il faut courage à la stable. Est-ce que déjà assigné la c'est déjà responsabilité na ye déjà régie des eaux et c'est déjà responsabilité na ye mais ba okiko kata bino nyoso courant mai batindeli ka bango et kokiko ça le maté Japon azo fouté le courant à RDC par satellite mukolo moko te na Japon coupure ici ezala Afrique du Sud mukolo moko te ke o babenga kango soki coupure soki nini etikala kozala awo osu Congo Brazza mukolo moko te etikala kozala. Comment pour na investir pour que bokata peuple congolais jamais bayaki ono ya gagnant et sengeli bango bazui par na bango peuple congolais en tant que bana mboka to bénéficier na courant na biso eza courant na biso Mobutu atika symbole Fachi Beto aye ajouter ba tribune que musale zana kati ya kosalema déjà et kende kitoko mutu akosa peuple congolais te que non bakokata ba congolais pour bapesa bango jamais Fachi a lobby on doit mettre le peuple congolais et l'homme au centre de tous. Notre chef de l'état zo sala pour intérêt ya peuple congolais. Kabila to Moïse Katumbi bana mboka faut bayeba que non c'est ni na biso zo travailler mikolo nyonso pona mibeko ya mboka. Même article na biso ya 217 et lobby yango article 17 a continué na biso et lobby yango ndenge ezali awa mutu akozala candidat président de la République ezali mutu azali kaka congolais de père de mère parce que toboyi biloko ya infiltration basali biso tango mulai yango biso tozo soutenir loi ya Noël Tchani na député national molobe na biso député Tingi Pululu azosala musana ye kitoko azali na soutien na biso tozo soutenir ye Dede makambo ya Katumbi lui-même avait dit ceci papa na ye azali juif maman na ye azali zambien preuve ezali par Kateberatot maman na ye aza congolais papa na ye aza juif mais siko ye kindeko na ye na Kateberatot eza côté nini eza côté ya papa Katumbi abosa na masolo ya mboka yango asa bimisi déjà 2 millions apesi eriard chaque député porte-parole ya ba député ya Grand Katanga pour ba vers quitter papa Mboso tozo mettre bango en garde soki kaka bameki kaka kokotya moso na bango na contre papa Mboso bakomona biso peuple congolais bango ne bazo déjà wana basi bakotimbongo na bango ne papa Mboso alongwa pona makambo ya congolité simba te tozali vigilant Katumbi amikosa te Francis Kalombo amikosa te mbongo wana tosengi na ba député nyonso basi bazui balia yango biso place wana tozoloba ke nzamba pambola Katumbi nenga pesi ba député na biso 2 millions pour que ba fêter le 8 mars kitoko alors hier à la kimia to ebi que non azana ba action na ya sala en tant que commerçant azana liberté condition na biso et ko protéger en tant que commerçant en tant qu'étranger problème ezate makambo etali Kabila déjà olandi haute cour militaire et si est confirmé pe lobby yango que non Kabila azali déjà cité le quoi autorité morale pe autorité intellectuelle
oyo atindaki bato wana bamettre biloko wana mais eloko toyebisi Kabila azalaki mena bato na ye nyonso oyo azalaki témoin oculaire policier wana oyo bango bakei kobeta bafandisi ye na kati ya hôpital mpo aya koloba vérité te problème eza te tozosalima nzambe asunga ye abika mpo abimisa vérité mpo na koshite nazopesa mbote na bato nyonso bazolanda biso mpe na bao nyonso bazali kosoutenir biso na mosala tozosala nabosani te mama na biso mbombo $12,000 na yo otikaki mpo na makambo ya kodédouane babisi na yo esi okomaki déjà totindelaki yo déjà bafoto na teme b déjà kuna déjà na hotel de ville tokomaki déjà basali makambo nyonso ndenge ezali tozozela kaka mokolo babisi ekokoma mais kobosana te bakombata parce que bakombata bazali lisu likolo ya lisu kobosana te idps oyo ezali kosala mikolo nyonso keno tobanda kotindela bino amakambo ezali na kati ya koleka e napesi mbote na mwana mboka Chako Michel papa Chako Michel oyo azali DG PPDG ya chaîne na biso ezomemela biso basango bisika nyonso bozali bosoutenir ye bosunga ye papa Chako Michel Mosakoli TV topesho bamboka ebele kobosana biso te tozosoutenir yo osunga pe ba journaliste na ba cameraman na yo oyo bazo risquer na kati ya mobulu na kati ya makambo moko mabe pona kozwa kaka sango ya kopesa bana mboka bisika nyonso bazolanda biso soki bolingi kozwa biso tozali kaka na numéro na biso moko topesa bino plusieurs fois oza na reproche oza na posta kopesa biso information oza na posta ya kosunga biso poto telema pona kosala musala oyo tozali kaka na plus 243 90 30 36 623 plus 243 90 30 36 623 soki oluki biso okozwa biso c'est David les rejetons de l'IDPS tozali wana biso soko yeli biso makambo ya corruption okozwa biso te biso tikali kaka na ligne ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba mikolo basali eloko te biso ba jeune toye to mettre parti na biso en droit afin que nos peuples congolais nyonso à se retrouver. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. En tout cas, merci pour la parole. Pessinga, j'aimerais ajouter moi et l'oko moko ya muke. Na point au Italie, Gentini Mbaka Ngobila. Na lingina tune loko moko. Est-ce que soki likambuya kanya makasisi bato bazalaki bakuluna ba transformer bango en bâtisseur ba komi ko bâtir mboka. Est-ce que moyen zate bato bazali ko sala misala ya fulu na yebiso na pasi makasi parce que bato basala misala oyo ba réduire salaire na bango. En plus de ça, bato basala misala bazana batenite bazali masquete vite nazo biso nazali na ba victime plus de 4 personnes bazali ko bela maladie typhoïde par rapport à musala wana ozomona wana musala pona ngai nazali komona lokola musala moko ye ko tiwe ba jeune donc jeunesse congolais et ko kufa ebele par rapport à musala oyo en plus eloko suko pona chute ezali boye na yokaki que ba matériel ya assainissement et ko déjà na question ça ezali ebele mais comment ça fait-il que bazali ko bimisa biloko na terrasse batika ngo libande mais pour ba évacuer yango il faut même voir même 3 semaines voire même 1 mois pour balongola biloko wana nazo tuna boye est-ce que moyen zate botika biloko wana vont na terrasse libela ke bolongola yango botika tout bana mikena bandaku bazali komela ba solo ya mabe ba biloko bozubi misanga na nini aussi longtemps bozana ba mituka évacuation te wana na sengi vraiment na gouvernement congolais bazuela biso likambo surtout ba jeune de bangonde ba kwasime responsabilité ya Congo à lobby ceux qui bagent bazali ko kufa na maladie auto zali ko mona ya fulu tout justement na kabamba du marché na coin wana so boke okuta ba jeune baza maboko pamba ka masque te loko te mais bozali ko lobaka tozali na kati ya coronavirus zali ko beta donc na kana participer ma mingi nazali na ma mingi pona ko mona ba jeune bazali ko kufa ko bela typhoïde ko kata ba mitiopo pona likambu ya fulu oyo Gentini Mbaka Ngobila. En tout cas vraiment sala musala pour peuple congolais et betela yo maboko pour musala ozali ko sala wana ezala kisake ozali vraiment ko sala musala kitoko te. En tout cas maloba oyo nazaki nango yango wana c'est parce que partout nano na mona place mon côté o ba bimisi bloko na terrasse ba évacuer yango mbala moko non so ba bimisi yango ba côté so imvule beti ezongi sur la terrasse wana tseke mbongo wana ezali mbongo musala ya pama nazaki na maloba yango wana nazaki nango muke. Merci vraiment. Comme moi, dans Francis Kabangi.com. Merci beaucoup. Merci papa. Malubana le belaga Gentini Ngobila.
Chantini Ngobila makambo aza kosala na ville ya Kinshasa eza bien te. Soki oke na Wileri, oke na Bokassa, oke na Kasavubu, ba mama ya batu baolala libanda. Libanda ba mama wana baolala pona kolongola salite. Salite o bazolongola place baoke chango ezoyebana te. Toya sutuka na tongo tomona nga toujours na babalabala. Toye na marché Somba Zigida. Soko koti na kata Somba Zigida okomona désordre likolo ya désordre. Yango toyebisi yo boy. Soki moni yo na batu na yo bozo kokate to boy obebisa pouvoir ya chef de l'état. Tika pouvoir calme. Bongisa batu na yo to luka moyen nini ya kosala. Tozalaka na 4 langues nationales. Oyo botela biso fort même na mbongo. So botali na 1000 francs. Bokomona 4 langues nationales. Preuve na kobimisa tanga na loba yango te. Soko zomi na suka awa okomona 4 langues nationales. Na 4 langues nationales wana langue nini yango eza sous na pouvoir. C'est que ezali todo sala musala on a ngana lobano kaka yango wana. Merci beaucoup. Pour la ville province la biso. Nazolo Bela ministre ya intérieur na général Kasongo inspecteur général Oyo ya ville province à Kinshasa. Pour la tracasserie et pas ba policier eza ko sakanate. Ce que zo tia tembe kendeka na coin ya Bokassa funa Bokassa. Okomona makambo ezo sale ma place wana na bato bazo benga ba bureau de na ba PCR na ba jeep ezo ya place wana ezo kanga bato moto. Ero baza place wana. Ce que zo tia tembe na komema yo to kende Pascal Bitabe. Otala makambo ezo sale ma place wana. Okokuta mitu ketelemi na désordre. Ba PCR baza place wana. Bazo sala misala na bango te. Tokokende na kabambare Bokassa. Tokokende nzela mobimo tinde tokoma zandu. Totala ndenge ba policier bazo sala bato. Est-ce que moto ezozwa par jour ekozwa ta 15 000 francs. Yo zo kanga moto zo senga ba 300 000 pona ba peso policier zo ko tata na trésor public te. Aselo azawapi. Aza ya biso ya IDPS. Nazo attaquer ye parce que aza mona ndaku. Tolobelaka batu mususu mais ye banda kota na ministère wana azo sala rien. Il faut à démissionner aza na eloko azo sala te. Nde malobo yo na ngena loba yangwana. Solo zo côté la bato basi ki faillite ezo bonga bato. Bato afulu bafutaka bango mbongo te. Ndengo moni bato wana. Bafutaka bango mbongo te. Bao bakombola na prince chaque jour bazolala bafutaka bango mbongo te. Okuta 2 mois impayé. Kulu nezo bakisa makaka munene yake. Chantini Ngobila tala nanu. Appuyons et soutenons les idées de créativité qui construisent le Congo contre RDC. C'est pas avec ça. Oh, c'est détruire le Congo davantage. Oui. Si à moi, on a détruire davantage. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.